Mavioke là peu parmi bato belé pe pour jouer trop pena si la bisalo à l'époque. Oui. Na joie trop na si là. Parce que bah yo pour le bâtiment tourne à SBS ça peut bon bato belé bien. Pour ça la musala. Voilà. OK. Et le gars ndeni ya gelo bete sur moi le son. Ouais, les gars non bien. Ils a première fois na tourner kuna na SB. OK. Mais bayamba kingai les gars bien tournage les gars bien pièce on peut ça va. Ah bah présence à maman pe là. Ouais, et puis là les sous wana wana monde ba soda balobaka wana masua na ngai. Et puis là na masua na ngai to utani chic choc lo yenge de. Là au moins on se retrouver les sous. Ouais, to jouer ku ngana y moi na mbali. Aïe. C'est les âmes mystiques. Ouais, surtout que tu es ban lisou bagé. Voilà. Le Zabakouk c'est basé le mot bien de la part il y a papa Majios. Ouais, ba aussi là. Ba on a décidé ndenge déjà. Ba ibeni Mavioke ba on a décidé. Mavioke les Yagelo, ils arrivent parmi basué na ono manomona SBP ne bandaki, ils ont évolué bien peu ba benga pour prester kuna. Pour ça peut boulot non ba que n'a pas encore. Na vie normale. Mutu nyonso soko bandi na omono telemaka na bani belé faut changer musala. Ngala on peut ça ma sœur félicitations. Au bandi au mati c'est ça. Malgré na yebi ke bino bokoma bato na bato mais ils a mabe mais RP église té. Ar église té. Ngala yo na o tanga de loin Barti c'est nyonso to chola na ba to pe ça na mbote mais bango nyonso te to kangama. Na quelqu'un to kangama na pe na quelqu'un izara to kuteka na musala to suka pe na musala. Sauf ka que soit muto sa musala ni bien et kende bien, il faut quoi produire. Oui. Na mone kala fo fiango. Marizani bolo. À l'attaque kitoko Marizani. Na mona ke sko lokola a rappelanga trop que ça bosi. Yo c'est kanini tala chaba cassette nyo sa bozi tala ba fio DS na Betty Bis série ba oyembe pas bozi omona moi kati coiffe moi lati ba boot moi donc Marie-Jeanne pe na mona ke ba jarwana ouais aza ba style wana pour aza na ba style wana donc a rappelanga OK sa bozi trop OK jour moko ta yana boot mona otumole ye tina ya kulosa asilika mabe asinga biyoto ochola boti na ngai uti poto ngabi te nazo kumisa ngote alata kitoko Marie-Jeanne alata pe otoleka bien mais ya ona ebiso na mona ekala abengi sanga lisuti na makamna asilika na ete matumolika on dirait micro na bagaga on dirait Jérémy le qui n'a pas moi top level. Donc esa saison na ye mon frère félicitations mais soka moninga ya gelon aza parmi bateau nga na zwata ko cadre na groupe à vie de loi. OK. Oui. So moninga bo chef so bengi chef te ya gelon donc eza tanaye bravo pour nga bravo. Na na kati na elelo et ça donc bravo. Oui. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure, pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres.
Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bangé na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi. Pour la bio, nazala besoin d'aller ngando, nazala besoin d'aller pondu, nazala besoin d'aller madesu, nazala besoin d'aller nyamazamba, ozala besoin d'aller mosaka, ozala besoin d'aller ndunda, ozala besoin de melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Plagnos aux avons besoin au Kolia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ma séjour na yo ko hésiter yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zara Kin Marché. Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place B à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Au lié au paiement. Au met la moi whisky. Au met la moi champagne. Au met la chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux. Mangez bio. 100% cuisine congolaise. Mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala kerolia. Na tonda penda na vim salibumu. Boya ebele kolia. Kotonda. 100% bio. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totuki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mini. Toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la peau, vous avez besoin de perruque à kitoko.
na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Herwig. Vanessa Herwig, tu numéro ni on a scène de nolo babonde de Rolex ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko ba coupe ya milai. Vanessa Herwig azawana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas la Savino, Oyo, et ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et ça pour un teint clair, gamme différent, et ça caramel, métis, chocolat, pour un maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Merci pour votre fidélité et attention que vous ne cessez jamais de manifester à mon égard. Je suis Barézi Baza, monsieur le journaliste. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est toujours un réel et immense joie de vous retrouver nombreux dans vos postes de télévision. Je ne sais pas par quel format vous nous captez, devant vos télévisions, vos laptops, vos téléphones, partout où vous nous captez, 5 sur 5. En tout cas, un exercice à faire est que abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, likez, commentez et partagez massivement les émissions et surtout n'ignorez jamais la publicité ou YouTube à tchara na vidéo, bien. C'est une façon pour nous de nous soutenir. Alors, merci à Martinez de Salle qui est derrière la caméra à la pose de vue. Merci également à tous mes partenaires officiels. Merci à Papa Paul Fekipo, Motema Maman Nathalie Fekipo, FBT Misala, c'est l'agence, bien sûr. Il y a aussi Bakoli en toute sécurité. Il y a aussi Mbongo, il y a aussi Bloronion sur FBT Zawana pour Nabino, Gaëline Service Pezawana, juste à Château Rouge, l'avenue de Poissonnière, numéro 75018. Alors, Botina Bakoli en toute sécurité. Et pour ça, là, grand bien. Coucou comme ça, Madame Rokia Kamara. Gros bisous à toi. Hier, tu as fait ma soirée, Rokia Kamara. L'AVC de Papa Murphy. La petite soeur propre et à Madame Alima Kamara, mère boss. Gros bisous à vous. Et clin d'œil spécial à Julio Monamputu et Ghetto Kamas depuis Montréal. Merci encore une fois de plus à Yannick Chambagotson Bossamboka. Alors, sur ce beau plateau, j'ai cet honneur de recevoir ces grands artistes. Il s'agit bien de Maviokele Gelor. Batobele Baby Papa Maviokele par rapport à son savoir-faire. Monsieur Baroka Mababile, un jeune garçon, toi un paka, toi un mukolo, donc aïe sans tenir. Donc tout le monde a été redécouvrir tout à l'heure. Ça, si tu es d'accord avec moi, au fond le biseau, pour dire bonjour et bienvenue à Mavios. Bonne santé, bonjour. Ouais, santé, bonjour Barézi. Santé bien, Angola Nzambe. Nzamba au bâtir. Voilà. À part ma Mikem, Nzamba au bâtir. Ok, un mot gentil, hein. La bonne sur vos albacons, t'as la elle est là. Ouais, au Kana Koyebisa Bango. Balimba Ngate, Nazana Rapona au Sepelisa, Bonde Basepelaka. Moi gentil, Nanga Yangoana. À part ça, c'est bon. À part ça, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'on va te bénir, monsieur, peut-être pour une première, bon, mon baba. Isaïe, tout ça, il pour avoir un baco, il y a un chocolat, un chapeau et tout. On est à identité à ma vie. Ok. Mais Lilo Yambinga, malgré ma vie, mais Yambinga na Gelo. Ouais, c'est ça. Voilà. Gelo Maviokele. Ouais, Gelo Maviokele. Papa m'a pas ça. TV banda na Maviokele Gelo parce que Maviokele ndem te bani monde ati. Ah ok. Gelo izaba kombo batila biso ba fufu na famille. Ba kombo so yoki terem bina mutabingo Gelo. Okomo luka wa yebelanga wapi. Na mune wapi. Donc on izal kwa kombo mo à devoir. Comment devoir. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Maviokele Gelor, ça fait très longtemps, hein, dans mon câlin. Makasi, na ba tout ça une mission
Et où mais là, tu as 2 ans passé, 3 ans. 2 ans, puis aux amours. 3 ans, 4 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ils ont qui, tant on a sali sortie officielle, il y a un groupe dans la. Ouais. Sortie officielle, il y a qui a annoncé qui appartient à l'élo, on a sali groupe. Émission sous Katosa, nous, voilà, je me rappelle na Kassavou, ouais, na Kassavou, na Salmo, les Baobab. Voilà, je me rappelle encore. Papa m'a vu que les bêtes, selon moi, les solos, tous en moi, c'est maman, qui rapidement, pour ça la moi bien pour et rafraîchir un peu moi mémoire, il y a bateau peut-être, Baki Sama, les sous, il y a Rosa la fanatique, il y a m'a vu que Moussa en théâtre, n'a comment m'a vu que les non, na yo propre, tout les a combo scénique. Non, ma vu que les gens tout le bas sobriquet. Ok. Comme scène. Donc na joie quand on a chic choc loying, ba pesa nga okuna. Ok. Groupe avec Adios na pesa ba mbote sikazali moto mo prêtre. Et ça là que na test papa tant premier jour na jouer. Vena nga pour firenze le parfait de bonne odeur. Ya pour na pesa mbote na musika. Nda pesa nga kumba ma vu que. Ok. Voilà. Et Zara Bonnier, Zara Péanen déjà. Ce qui n'a pas été rose à 2002. 2002. Ouais. Donc, carrière professionnelle, on a cherché que l'on est directement. Bon, on a qui groupe à Papa Lobé. On a qui groupe à Papa Lobé. On a sali quelques mois. Et si on a eu chic choc l'on est en 2001. Vers la fin de 2001, on a eu chic choc l'on est. Après, vient à Dios à voyager na Totika na à Firenze na Janify que son nom repose à paix na vient na Janify donc et ça là nga moi ma bi so na otanga kombo ni neti na balelo boya ça là na ma bi wana ba vie ba cadre ba 8 ans pena ko cadre biso pendant ba 7 à 8 ans boya après vient à Dios ayo ozonga. OK. Donc ma vu que nazula on a chic choc loyenge. Pourquoi comment ma vu que o yaka na komo no gelo bon c'est l'explication il y a fa indinga wanda yebsanga abi a seka ku jour Firenze apesinga kombo ya ma vu que a seka tapesa comment abi apoti a salika ka tu kombo ni longola nzoto ni lata mutu mususu abia bando na veste mona tournage venga de sur amoni kaka ba o dorter ma vie ok donc ils allaient peu combo venga de so ndo tout molai. OK. Tanga na yepe ba pesinga ngo de équipe maman na ndenge équipe et fan dipe. Voilà. Mais sinon le style il y a ma vieux qu'il est au quotidien chic choc vous avez déjà joué quand il y a qui papa toi quoi nous pour jouer. Ouais na bando jouer déjà papa. Tonalité déjà. Oui, tonalité parce que na outé déjà na ba groupe à quartier. Nazala pe na père moko ba père omoni ba père o kala banda ofanda omoni so ala muka fanda na sanzete na kombo na ye na quartier lisusu na banda olinga kufanda to pembe na ba père wana nazwa ka mwa biloko à part bango ndenge zalaki tozalaki pe ba fanatique ba comédien mususu neti nga so vie esa o jouer na o senti que tu n'as pas là il n'a pas d'olba n'a pas un jour il faut na comme abou je viens à 2 heures jouer place na fandi na olba n'a pas un jour faut na zala boy donc na bandé ko envier bango déjà. OK. Voilà donc rôle ba parmi ba modèle na oza vie sans souci na vient à 2 na vient à 2 voilà et royer quels akina nous coûte déjà banane qu'on a pas apo et puis de fan Janify et na kota ki apo Firenze le parfait de bonne odeur Janify mame pela Masia Zaza Coco Seigneur vidéo ndé mutusko amemanga kuna boye bana déjà vous avez master ouais to bana déjà na quartier ngana ye déjà toko zo ta ba 20 ba 25 ya qui amitié. OK. Tout ça na temps belé na qui amitié to yebani ba famille sermo kuna bela mama ba mutanda to bola to oh c'est qui docteur maman qui s'est rappelé sur un bout de belé azaki infirmière mais et moi bois que ça na ngwa kuma ni osa ba cop ni mususu mayibo to bola to nga semo na belu munga nde zalaki kubanda kuluka vie bakanga ba infection mo ba régi tika ba comme munga ngana lobi foka kisi atonga siko osomi no ba kisi yango
moi bata moko ba yedo ba sombeli yo mais kotobolisa ngo tiko mbongo ya te ya kofuta donc alors ya kotobolisa cher de lo sikoyo akoma na donc ye on dirait assistant la ngako oza pe on tire ozwi tonga te oh Charlie non vidéo na beso bambote belé sikozali ouais to yebani ba famille donc to seul ba né belé ya ki amitié voilà ba infection makasi bon na mobula basi trop te ezaka na zwa ka on nini ote na maya kalamu nini wandola kani kuna maya kalamu na dindaka akwa maya kalamu so kama amena zo seka na dinda na maya kalamu ba infection na mabe surtout ya maya kalamu o batema na sana ba mistake donc basira na kabasela yete bengala zele kabasela on dirait déjà avant kabasela déjà quoi na ma voilà, comprenez que en face de moi je suis avec un comédien et par après Chic Choc jusqu'à ce que Bossa la pluie et le beau temps un succès ouais. Et bah accepter un peu facilement ou bandi peu so ça facilement te et na kuta pe mami jokisa kutu mutasali sanga test mami jokisa na pesi pe mbote si kazali OK premier jour na ye na sali test na silisi jokisa ebsinga bi na kuta pe shogun OK jokisa ebsinga bi to bengana mutu te to talelo nanu ana tanda totala soki ça va et comme na moment moko ba confirmer yo leki moi quelque temps journée moto ya répétition to pour na ka okuta bate belé to y répétition boye to fandi na po ndenge to nda okota skoto okotela venga dio sa fandi mupanzi na vena biso makiwara ba fandi mupanzi bino boza kuna ya otala rep koto soki siko ozoleka ba olingo kota il faut le kavenga dio sa proke place ba kitcha bactéries zalaki OK na yepe na pesi mbote ngade da kutazung a répondre ngati Maxar pe ache shimbo kinao bae na oh c'est là solo déjà ba betele bango ke papa moko pa ye a joué bien na l'équipe bango petaka ba répondre to ye mouvement ba to sika na leki na nga l'aise na KIP mais place na zalaki na komomi tuna ngamo bojo na pesi mbuta bozo sa poani to fanda ka bo abengi Jani atali achebo donc boyungula to ya to kuta na bate bele o to ya test sika se ngala yaki ba bakisa matokomi 40 bando yungula ngasko na fande na kitcha sima na betaka chacha benga yo boya bolikana bo pesa na ide bo jouer to bando jouer so ka ngade la poto ndo binga le mutu so acheka musapi bo bazuyo ba pesio batu ba membre ya groupe boko sola libanda ndo ko sola bo ba bengani mais ba biso no to sepeli na yo mais kende zonga ndaku to benga ba bengo bana ni numéro ya téléphone c'est rana pe téléphone passe ouais bana ni adresse na bino bana ni commune fanda ka me ba benga papa tondo jouer 5 personnes ba bengani 4 na tika lingamo na scène ayebisi Jani asali Jani sin abi bakisa batu ya jouer de sous ba bakisi batu bando jouer papa ba bengani ba yo bengana 3 personnes to tika l'idée na scène a signaler ngana fanda na basini oyo don na musika kachi ya fanda ba longolinga pe na fandi ilo osiko ekitsanga mutema ya ngwana. OK après komi ko animer répétition mais journée mo pena makizara benga po bando fanda ka bango de makizara na masa na ye mami pela ndo bengi mingi papa makunja makizara abenga na ye na mesa na bango makizara mi na shimbo di aloba malembe mais aloba lomba biloko yepeso pasi abidi ozomona te yo ba comédien wana ozosala ya balabala presse azosepela nango te soki boye longwa na mouvement kende na yo longwa wazonga kuna kote outi na longwe na zongi na bandi kosepose baquestion nga mona bi ngam na buki répétition lelo boye ba comédien bozoba ya balabala or na langage musuba otindo nde ça va déjà mais ça l'effort au mata le sous
lelo ibana lelo yebisa ba bongo mona suta kimi libela oyate. Donc par après na yo comprendre areza l'église te. Arezanga boboto bondeko. Arezanga communion na vino. Donc ezala kwa soldat. OK. Donc il faut intimidation, bako tu esprit. Donc chic choc serana bisonde to bima e mona kumisa kanzambe. Parce que vous avez un esprit te ou fanda te. Ou ku fanda te. O mona bino yebo mukomsu na lata. Na défi masa na mo catch. Masa on pas derrière déjà mon limon. On va bien qu'on a proposé na mambo bilamba. Chic choc o ya ba misia chic choc ba fandi ba comédie ba fandi o ya. Ah, ezaki na musique na théâtre. OK. O ya ba te o musicien o comédien rien. Bino tout. O ya kuta mna mtakata suki acha tentira lati bien. Donc yo monso yo il faut bandana komitala. Naza nene. Mukomsu na defa ma keche pa masa na ipsi na olata ngo lendi na mardi pour te répéter. Naza na keche na ngamo faso batongela ngo. Donc ela kisapena ke o batonga. Siko moyena ya kana répéter pour jani ipsi nga déjà bi. Yo yakaka me keche yakate. Ah, yo mutu yaka me keche te. Na kepe na defi masa na keche. Na lati ngo lendi mardi na 6h ayo zwa kechi na ye onga na obima babenga briske na zai na shwate ngam na nime repetio lendi mardi moyena kima izati na lati ga kechi ona ye o batonga wana ko o barizitika kuluka via pasia c'est ça na lati kechi na la transporter na bimila le destin makala masala ngamo za recevoir na Frodesco na sima transit ba car mo mata makala bo na Frode to eto komi na imprimer de la cité ponga bi poto sera to répéter ezaki domier sika boyo mekoma ka na kiti na ngambu na zomi bongisa deja na linga ekuté ba mona na kiti na ndenga mayele pona Frode ka na bando kacha prince janina vinga dos ba bazaka na nini na porte na vinga dio safandi jani a telemi na ye oke jani alongo esika bafanda na vinga dio sakotiti na prince akanga na loboko na comme de na katikati abado zongisanga yo iloko nini olati ovie esika zana ninga sanza nyama na mpesi bino buluka ba pro tala nazwa vertige lokola na kota venir imprimer de la cité na kobima matonge cc na bando zonga bi théâtre on a tika na kaka pona omona balingi na baonga ite musani na oboyo na kecha pambe sanzi sa mutu donc na bando mi lobela lokwa mutu mona zwi liboma ko ngai ngapi na pusa mama biso zo pekisa ninga makambu na zo comprendre te nini zo kanga ngai siko mona yo se retrouver na on mi lobela bondeni na zongi na ngapi parler jour elandaki na yerep siko na yene tina meka ba oloba nini na irepetio na komi o ba loba la ba ore na koti na pe na ba ndo répéter mbia waka na ketchona te parce que changer o yala ho lisundeni pour na sentir na changer mais na yala li papa mona ni kango makasi donc na linga ku te journaliste wata poussière ozota mwana to ya ta vérité na si so répéter janis ko abenga biaka mais omoni makolo soin li papa soin o ba obenga non ndenge na comme comprendre donc awa so ngoya faut à la soin pour toi na masa moko anda uta njili donc banda ya mikomsu soka ye lokwa mutu alaleka balamusi aye ko pas comme talali balamusi ya brosser ta tali makolo ta sukoli te aye kaka yo monga biso to ndo binga otatami ba vinga dusa ya koti ka bakangelo ngando tala jani church achika church ozo vigile dana falana apiti ntsafu so ba vision ntsafu donc olati mabe yo ka jani yo tellement mata kuna yo outi wabe ona zana njili abi me bana njili balata bien yo abi côté la no swana na bato ote bon bazo defisa ka yote ndenge bima ako bima jani la voix bima
donc yo mo faut sauter pour bima donc na nyonso wana ntango na ye koanalyse yango bien na abi c'est que artiste il faut ozalaka propre. Voilà. En plus chic choc banda olakisa biso il faut ozalaka bien ababi ngadia de mkomso afandisa biso mpena boye ondie réunion abi omoni artiste motu mosu eke ozala alingaka yo maintenant amona oyo te na vi na ye e mosu na vi ne pa omoni oyo une fois mais so amoni yo propre olamuki na ntongo ata lipapu onikaki olati no ata complet varese amoni ozoyenga maviokele ye azalaka propre so amoni osalite sango akomema libela namoni aza salite abi fo kozalaka propre kobrose elomo bada omakamfu opete mwana explike yango eza te explike kaka baparabole oyoka nde bababa baexplika yo comprenaka fo okataka yango ocomprendre wana kuti ezango simple bacomprendre okati otie mwa yo otie mwa bayokako mwa sola bien donc chic choc ezalaki bongo kobrose omwa mna oyebi baolandela soki obrosaki ezali mpena loko école chic choc ezalaki lokola te ezalaki école vraiment ouais. donc vienga dio ceci koza bambote ebele merci na oyo bokotisa na bavi na biso apo firenze le parfait de bonne odeur Jani Fay que son âme repose à paix donc merci na musala na pena bosalaka merci ouais. Voilà. Merci beaucoup, Papa Maviokele. Maintenant, à quel moment vous êtes au côté de Nzonzing? Déjà, dans Chic Choc, déjà Nzonzing? Déjà, dans Chic Choc, à partir à. Tant on a commencé la première Nzonzing, na sala na damé di monoken. Ok. Au ban Nzonzing, il y a des la biswa, ba ebi damé te, ba sala na damé te. Na sala na damé première Nzonzing, na après, ba misusu. Anayo kende Kilimanjaro na soki na bosa était 2006. OK. 2006 na Kilimanjaro ezaki groupe mo basara ba visa ba bodo. Basara ba visa ba bete visa na sara batikala ki batu musu balongwe. Bayo recruter biso. Toyaki mo batu ebele wana. Bayenga ba vie na biso makaya lisalango mba personnam bazigura bamungali banani susu tozali mo ebele bayozwa biso donc Nzonzing wana ekoma esiko na kati Nzonzing nyonso na signé contrat na kosigné contrat na 2006 na continuer après moi ndenge ezalaka kaka emarché lisusu te nde na kotika nazongi nanga siko Nzonzing normal. OK. Mais na bandaki on a Chic Choc. OK. Voilà. Et par après à un moment donné comment au Kangama on a vu de Londres bolongo apen zela moko. Bon to bandai déjà au Kangama va kutuna ya Chic Choc. Ouais, non depuis plus de 20 ans d'habitude. Il est déjà milongwe laka. Mais ngala tika laka. Après et comment un moment moko ngape na yo olongwa Kibo Master ka ebendio. Te Kibo Master te ezali na makamwa mike omonika ara onde tambola et comment ba moment mo ba mamba mike comment moi trop na ngape na comment yo sentir déjà que na komi capable na déjà na yaki oyekola. OK. Nde na izia ko sala na longwe tant na longwe toke to sali tout vient de Papa Videlo. Ouais. Yazaki président ngande chef à groupe. Par rapport à évoluer, ngasko pour nga na mona ki on tawana nyoso pezaki comme stage pour ngai. Tant on a 6 stages c'est nga mtu pa banda boulot. Nde na mona que bon, ça va noko contenir boye. Ngana na ko sala ndako na ngamo. Nde patika ni na tout vient de dire. Nga na sali groupe La Puissance. OK. De Papa Maviokele, oui. Vous évoluez bien? Oui, ça va. Combien d'années déjà? Tout qui était presque deuxième année na biso yango. Vous avez créé Bastar? Oui. Na bas na mbali.
te mibali oyo babandi déjà eza 3 mibali déjà oyo babandi koke otourne epa bato basi oyebi kaka basi bazalaka mpe compliqué loba ye moko azala na volonté mpena ya likambo wana ekóma na moma moko yo ozopousse po abima noko na ya boyi déjà noko ntango aboyi ye déjà azongi nsima baoyo quand même bana volonté eza déjà bana mibali misato babandi obima déjà. Ok. Mais pour gérer le groupe, na kozala gérer différence ezali. Bon, kozala gérer il faut yo comprendre que faut ba gérer. Ce qui yo comprendre que o comprendre te que faut ba gérer, to conscience na yo ça la te que faut ba gérer. En tout cas, ezelo passe. Ezala pe ko gérer groupe. Et c'est un bateau yo zo gérer base na conscience. Pour mon inde cabine à courir ezala pour courir comme la bino il faut câble. Voilà. Ce que bateau bele ba yibate ngala zala kwa cabine à courant. Pour courir ya na logette na ye, faut câble ani za facilité faut ba sala ba raccordement ti ba yeba ke kune ke combien de mètres donc ezala musala pena. Ezwa rapeta. Mutu musu lelo le mal na omona muta ye lelo. Aibi na rejouer te malinga bima. Kobima c'est bien bon. Oko bima lelo ndenge internet ye nango. Mais so yebi musala te partout bando kendoza na valeur te. Mais so yebi musala bimi na ndimi te que partout ba uzana valeur te uzana valeur na mususu. C'est ça. Voilà. Et lelo déjà so mavioke longo kakile ba année depuis Gelon mavioke les bandi peut-être carrière na yo au bandé biso je crois 2001 ou 2002 2000 ans je crois bien si les autres rôles vous en combien de années de carrière. Ouais ce na lobina nous na calculé ku à quartier te ko banda 2001 ti lelo 23 ans banda na monde entier ya TV. OK. 23 ans déjà surtout china ba oye uta na ba quartier pour toujours ipi temps ibele na ba quartier pour biso ba répétition à la quartier zaki téléphone ya ti mais musu to yo répéter mutu nyo so azo courant que to yo répéter après so to répéter au mona quartier mo bimba ba yo tala biso donc na ba ndenga quartier pe kombo déjà kendaki. OK. Dans 23 ans, il y a carrière professionnelle. Oui. Ah, félicitations. Merci. Si aux encoulous, tu penses, yambi balé belé encore pas. To yambi belé mais yo bika monde ngon ndenge tambola. Ba o ba ondima ba o pe ba oboya. Ba oboya na banka. Mais jusque là vous avez une bonne relation dans la vie de loi. Makasi. To komana à chaque jour, to benga na chaque jour. S'occuper et lo mo ezake a campo kay lobi ya benga ngami campo kay lobi côté la ngana on a parlé. To campo na oza côté na mino po akoma pe moi loin. Na oza côté na mino à partir de 18h. To kanga na côté kuna. Moi to kanga to kuta to sololi. So ya partager pesa to partager. Ce maram to kuta ni na ke sili ya mati ngapi na côté na ngai. Ouais. Personnellement, autant que Ami na Bofanda plus beaucoup de années d'amitié. Là, marambo belé comme la question surtout à maladie, genre bambas ou bambalo belé wana et ça connaît. Bon, au moni ba poison au moni premièrement na olobana nous na ebisake tout le temps nzamba lingaka e nzamba lingaka e nzamba batelaka e parce que aleki na ba menace ebele aleki pena na ba menace ebele mais soki ti lelo aza vie po nzamba lingaka e yango na ebisaka e tout le temps tongo nyonso so alamuki abosana te kopesa nzambe ana merci parce que eza na bato ebele toyeba bango bonne santé mais lelo batika biso mais ye ti lelo bato lelo santé eza lisusu bien te mais omona ti lelo nzambe aobatela ozalaka en vie donc yango nayebisaka tout le temps lelo na bandeli yango devant caméra Charlie nongi vit de loin du jour au jour kobosana te toujours nde nayebisaka so olamuki na ntongo fo pesaka nzambe alola merci ndenge chaque jour aosala ke
olambukaka kozala maladi ndenge mutu nyonso ayebi ndenge mpe bato nyonso bapiblia yo ke boye 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 akufi aza boye me nzambe akonfonda bato wana nyonso donc kobusanaka kopesa nzambe wana merci te c'est ça oyo nakoka oyebisa ye. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, Oyo. Ndeko naye, frère naye, collègue naye, à service, Maviokele, à Lobeli, Ndeko naye, Charlie Nongi, vie de loi. Et à un moment donné, on dirait que on a cédé, il y a un bon comment est-ce qu'on a YouTube. Ouais. On dirait que vous avez pu parmi bateaux, vous avez un contrat dans Top Vision à l'époque. Na jouer normal. Na contrat na ndo jouer na normal. OK. Donc, dans la chaîne sur YouTube à l'époque, c'est normal. À part ndenge na uta na contrat na Kilimanjaro tant ba contrat monsieur yaki na banda oboya na ndao moni bloqué nga makambo ebele par rapport au monde en vitesse comment nango so muta monyo ils na moi rentabilité mususu ke hotelemi place moko nazali na contrat monté na ndao jouer na normal dans la chaîne nyonso. OK. Voilà, mais par après à rejouer na ba chaîne nyonso moi audience il y a ma vieux qui les acquis en matalikolo audimat les acquis le colo. Oui. Et jusqu'à nos jours au mon audience 2 ans dernier vous savez en matin vous êtes normal biso toza bato eza banda na mata na koya raté okita raté donc na kita raté na tombo ka rappeli suna kende te na telema na koma na stable bato musu omona ayepa lekiyo akeya baluki pe kuna bando zonga so atiki oka place akutaki azongi sima kutu koleka yo donc na yango pe na pesa nzamba lola merci pena ndenge na tika na stable ils ont une méthode to manière ya gérer stabilité succès mais oui ils ont une méthode na ba manière surtout que vis-à-vis na nous premièrement ya public na biso voilà faut toyebaka biso oyo public elingaka toyebaka nakokoma na kwe moko nga nayebi nanga mutu te mais bato bayebi maviokele faut bamona mpe maviokele yango toyebi tolingaka comportement na ye ezalaka bien voilà yango mpe esalaka regarder d'autre part regarder mpe stabilité wana parce que soki bango baremarke ke maviokele comportement eza sali te mutu mosusu sur place akoyebi biso nalingako makasi me a partir ya lelo na baye mutu wana atikali kaka ye moko ta baye abandi otambusa sango wana epa batutu oyo babeta lisolo na d'autre part ekoma mpe kosala nini donc eza na basecret ebele jamais nako dévoile yango nyonso awa donc yebi kaka nga ndenge na géraka yango kokimaka bamakambo mosusu ya mabe ya mike oyo esalaka ke talaka maviokele sans polémique sans polémique 200 te 300 te mais 100 na fin de na ça non na 9 pété 100 sans polémique mais boni maviokele TV à un moment donné oyaki mataki penza mais à un moment donné tout moni olembisi lisusu bon il mataki na lembisi lisusu par rapport il y a ba raison moi ezaki moi privé OK mais bientôt déjà ezozongela nango makambo nango nyonso et kuna plus ozalaka na bagag to ezapre bafilme kuna bon beaucoup plus ezalaki bagag ekoma un moment moko tokoma otya bafilme mais tellement bato bamisanaki nango kaka na gag nde esalaki mpe elembisa makambo mosusu yo moko oyebi réalité ya filme eza na dépense makasi par rapport à gag nde toyaki otala toanalyse na technicien tozongela na biso bagag ezonga na alire nango ya bagag actuellement ce que na bagag so ozongi omona otema na place nini na bagag ka place nazalaka yo na tema on dirait micro na bagag on dirait Jérémy lekina aza moi top level ouais eza ta na ye na profiter mpe na occasion moni temps na temps donc tonaloba ngo saison na saison ezalaka na mbuma nango toza na saison ya manga ezalaka ya lilala ya safu
Donc eza saison na ye eza saison na ye mon frère félicitations mais soka moninga ya gelo aza parmi bateau nga na zwa ta ko cadre na groupe à vie de loi. OK. Oui. Soit moninga bo chef soit bengi chef te ya gelo donc eza ta na ye bravo pour nga bravo. Tokomo mona ta mundambo na bakise na kati na elelo Et puis ça. Ils ont pris ça donc bravo. Oui. Voilà, c'est bien comme ça. Il y a sans polémique, des centaines de neuf, sans polémique. Voilà, maintenant top vision, bah tu peux ma vieux qu'il a parmi bah tu peux pour jouer trop pena si la bissa loi à l'époque. Oui. Na joie trop na si là na top vision. OK. Et ça il a monté bactère et belé bactrice et belé. Mais moi par rapport à moi bah question bah parce que bah yo pour le bâtiment tourne à SBS ça peut bon bah tu belé bien. Na petit tout tenir au sala musala. Voilà. OK. Et le gars il est né il sur moi le son. Ouais, les cas non bien. Et ça première fois on a tourné kuna na SB. OK. Mais bah yamba kingai na tourné na sisi musana après. Ndenge za ka na mbali bisaka na ke na ngai. Ouais. Il est bien, tournage il est bien, pièce en peut ça va. Acteur puis na actrice na mona qui peut auto kutana na bon ça va. Ah bah présence à maman et là. Ouais, et puis là les sous wana wana monde ba soda ba lobaka wana masua na ngai. Et puis là na masua na ngai. To utani chic choc lo yenge de. Là au mona ka se retrouver le sous. Ouais, to jouer ku ngana imo na mbali. Aïe. C'est les âmes mystiques. Ouais, surtout que tu es ban du soubagé. Voilà. Tu joues na ça va pena. Ah, donc c'est Vina ngape mbata si Lazara ki wana. Ouais. Ton sou. Na pesi ba mbote sika baza tozaki na bango. Le Zabakouk c'est basé le mot bien de la part il y a papa Major. Ouais, ba osepela. Ba oza décider ndenge déjà. Ba yebeni ma vioke ba oza décider. Ouais. Ba otalo basé belé puis balingara déjà. Et oui, ça va on moi message moi ça va bien quoi. Non, message na groupe ça va kaka to sali boulot. Donc kalaté. Donc na sire ruba olamba. Sauce nyonso to salaki. Ruba ozila ka ndeza kama desute maikita. Po tomate comme stable. Na nini? Yo ngama desu nani? Quand le roi oisé quoi, est-ce que vous avez fait un poison à ma déche? Barizier. Quand tu as ma déche, tu vas boumangombe. Si ko ngala linga ma déche na bilo nyonso. Ko kana yebi. Ma déche na mbisa ukauka. Ma déche na mabumangombe. Ma déche na makoso. Ma déche ne eloko asuka o bate belele o babosana. Kala tozana ngombe mo bandobe ngo kapa. Kapa wana ezalaki ngombe mo ibenda na misuni bo. Voilà. Sikoyo bando sangana ye musu esangani musuni ya mafuta na musuni normal. Sikoyo shwe balambe na madesu omona mafuta ni telemi ngala na madesu. Nyatango na lipa na tongo. Lipa moto. Ya malilite. Ye kuna ba eseka lela limape. Aliga madesu. Do baze kwa sengi poison na madesu. Abia yeso ugubo mae madesu cheleka poison na madesu. Mukwa bon c'est poison peut faire ya mbuma ouais madesu. Faut poison na madesu. Faut bien liga rapida madesu. Mon dirait ça plat préféré ba garçon tout hein. Tala surtout biso tala tondo ya rep na de loin boye makulu. Bozonga makulu boye répétition mini boye 8h répétition sur 15h. 16h bando bongisa instrument musique biso to kimi. To koti gambela ba masa na biso musu bando tekana ba koti biso ka restaurant kwa dépense mukeza loso na madesu. Ngaku tata musuni ate pilipili nde remplacer musuni. Il rappelle à Sebene. Surtout sur la moto. Sauf que mutalambi madesu ayeba kolamba. Barezitika. Bo sepeli. Waze kwa na rezo ba tshele poison. Ngape so bo tshela poison na madesu bo tsheka. O ya rone plat préféré là. Na loso na fufute na loso kaka. Mais na masala nga mwali abna madesu na fufu. Voilà so ilali.
te yende ka balambe kiti madesu na fufu akoli ape 4 boules. Il le rappelle la semaine. Quand on a linga na bwa kisengunda la famille ba modero ti. Akota la famille na po ileli ana ngamona kuma obaye. Mais madesu na fufu. Akuta grand prêtre modero et aussi matin. C'est quoi mo pa kozani na région madesu apembe bunga ya. Ya pembe ezara kama mingi ya Goma. Na de lexa ali bunga. Ah, ngaso ali nga mystique. C'est et uta lufu. Te ya lufu te. Oyo wani ando uta bina ba. Ya pembe ya Goma. Oui, je me rappelle, ouais. So la mnon za sucre. Voilà. Ni atango siko na fufu ezanga masango. Ya banyoko Ah, babinga mulutu. Oyebi pende kelo. Mena ebola sauce pesa ya kilo. Sauce pena ya bien fandi. Omoni nini? Oche babinga ngoni. Parce que pour ça ba deso ngo. Omona mina uile subeli madesu. Do isubeli madesu ilali. Loko le balo omona kwa mayeni ngana te me muzindo izawa. Cameraman alinga olia mingi. Donc amona kwa ngana opesi ba posa ko ne na ina meni. Quattro meni Voilà, merci beaucoup. Yagelo va viokele. Mais yo le bio za 100% warano na polémique. Mais otaka lelo yo mo ba polémique e comment lelo yo mo na pe ba ndeko na bino ba collègue na bino. Ba insulte qui zongi de part et d'autre. Personnellement mi lobelarani. Obi nga lelo je na otala ngo na mona ngo mabe. Mais d'autre part ba rési excuse. Ba tu vas créer les biso polémique beaucoup plus c'est ça ba bato ba za sima na biso. OK. Au moins mutu mususu aye tellement ebike et pas non on $10. Aya ba anga ba ndotumbaka muninga. Au moins te ye kuna sala émission tala lobi boy. Mais eloko wana lobi ana abwakeli yo. Po abebisaka mutema na yo. Mais sur otali bato bazane ti bakolo polémique ngo bato bazo tsaye la polémique. Au moins ba ngomba lini émission baloba la bango lo teke ba uzwana bazo sala boye bazo zongisa boye. Ezaka bato ba yaka sima mkongo na biso. Ba ngomba ba yela biso nde ba problème. Eza mabe mais RPZ église te. Are église te. Ngalelo na otanga de loin awo. Ba artiste nyonso to shola na ba to pesa na mbote mais bango nyonso te tokangama. Na quelqu'un tokangama na pe na quelqu'un ezaka tokuteka na musala to suka pe na musala. Neti de loin nga koma ne loi koma mingi so moninga na fandi au moins musu to ana mukwata. To ana liyanzi. Mais lobite ke nazabi nemi abato. Sauf kaka kezali momo to fanda na bango po bango pe mukwata na liyanzi tokola na bango ba quartier moko. OK. To yo okuta lisu na musala. Donc c'est loko to bandé na déjà to yo okuta lisu na coin moko bo. Et ça te que na lobi ke bon ba o ba tikalité na lingi bango te non. To pesa na rambote to okuta na musala to sali musala comme il faut. Après musala na ke na ngama nanga mususu. Même quoi ata to okutane na musala te mususu boy. Ah ndeni ko bo panda tongo yo kanite boinde nga fa ina ngala kapela ngala na ndako na oya nde mo penali yanti me ba misusu ano mona ke na numéro ne metobenga na souvent te neti ana moko ya senga nga ka ba joyeux anniversaire ndeko na ndenge nini ko sela mutu na na ndo selo lisute na botanga kombolo mela ndo sali sute. Donc ya benga nga soka omonika appel na ye asengela mutu ne joyeux anniversaire. Je me souviens abenga nga lisu ndenge ni ko bien ozapi nga bina lali na zoka bien te fièvre. Oh ana ngana singo bina joyeux anniversaire nga bina melikisi na lamuka. Na ndoko sa ka alekisi. E na pesi pe Marija ni mbote. Marija na lobi yote mto senga ka na pesi ka mbote. Na mone kala fo fiango. Marija ni bolo. Alata kitoko Marija. Na mona ke siko lokola a rappelanga trop ke sa bosi. Yo se kanini. Tala chaba cassette nyo sa bosi, tala ba fio DS na Betty Bis. Seri ba oyembe pa bosi. Omona e mo akati coiffe.
moi alati baboot donc Marie-Jeanne mpe namonaki bajare wana ouais aza bastyle wana aza na bastyle wana donc arapelanga okesa bozi trop jour moko kuta aya na buti mona otumole ye tina ya kulosa asilika mabe asinga biyo ochola boti na ngai uti poto ngabi te nazokumisa ngo te alata kitoko Marie-Jeanne alata bien mais yango na biso na mona ekala abengisanga lisuti na makambo na ye asilika na ye te matumoli kaka mpo biso ezalaki mpe na bokofanda na ngadi na 30 minutes te sa tumola moto bamatumoli oyo apelane tolela abete loo moko vie nafundo devant caméra moto moprete bamasani mosusu donc bato ya bastaff nde bauti ba Londres Belgique France baya serala toorepete na tchetcheki bayebele wana tofandi bando somba masanga to bando mela sikoyo po ayebe na makambo olia cha yango kate tofandi wana to bando mela sikoyo bato yango bamoni toomela banzala ekoma oya te moko amoko mokingisa ida ngulu moko abitaba moko alobi soso mpe mpe natiki bango bake na bango na discussion na bango pa mo amoni basali neti kobosa nazwi telefone ouais allo mais toza ebele atie telefone boyo ngulu sava bango nyonso abie nde toza salaka ngulu na fufu na kwanga tala sikoyo bato baya na drink déjà bayoki ke via olambisa biloko bango tu bandimi akitini mpe telefone mutu bango nyonso sikoyo bacomprendre ke fufu ezoya nini eya tobakisaka masanga ebandi obakisama ntango acomprendre ke bambola bango biloko esila telemi aki ta sikoyo mutu akuti aodeklare biloko moto mopretre vienga dio sima mbote ebele siko za jwana mystique moto moprete a mystique voilà merci beaucoup Guillaume Avioquel totika parce que faut que rosala boulot parce que en plein tournage totika et penza mais bato bele batalio misu ba onde mate ba est-ce que ça yo te et puis teni na wana obetaka wana ozongo pa mutu banomona mutu mwa badola ta bongo teni wana mutu akabila ngango prophète na profiter na occasion na pesi mpe bambote esika azali prophète Ribe Matangi prophète Ribe Matangi mutu akabelanga teni anapesanga pour complet pantalon kaka omoni de plus en plus na oya monene ezokoka te komopasuka na komobanga mpe oya nango boye bulumbu emonani nde pantalon na tika mais safari ti lelo ezalaka prophète mpenza mutu akabelanga ngo donc eza teniment prophétique teni wana eza prophétique trop talaka eko mokeme na otika yango te mais na asire bino na janvier nazochange teni awana nazotongisa deja eza chocolat na kati rouge te na nini te kaka libanda chocolat yango teni na otongisa okotaka na teni wana epuis na kochange tonalité yango eyaka obanda kotala papa moko na quartier obanda kokopie nani te bapapa vie moko boye tobanda obenge vie kuba azalaki mystique père wana aza sikoyo kobanda adaya azalaki kobanda awa ti awa nyonso mino ezalaka te donc soki oloba okanga motema te so oseka asiliki ta mokomso nauta na pongi porte prête nauta na pongi aya bela vi na biso sose José abenge sose siko mo biloko ezalaka oyo kaka na pongi na mosika sose nalamuki ya José azongisi wi abi peti yelanga tanai donc tanai na yo na sota na ganga na ndako asirika azwa lisu tenai tabi bekube donc ta nyonso nazwa mpena ya kokotisa biloko ebele nazwa ngo na bakartier nazwa ngo na kotala mpe bakulutu mosusu nde natala vie tito trop vie tito sikoyo namonaki lokola nani Louis de Finesse
Ok. Vie Tito namonaki Louis de Finesse asala comédien nzoto mobimba. En plus vie ya pika na peso bambote esika oza. Aza parmi ba vieux ezaka ata na tout moli asekaka kaka. Mais a mukolo na ngai ya musika na bana pe ya mikolo. Donc a compris nani ka art. Vie na peso mbote ya pika. Donc natala pe Vie Tito trop nani su natala. Natala pe ba rési trop. Ata natala oti yo ndimaka. Natala lisu nani makaya pe mayuma pe natala trop seri baza kuna VS lisusu. Natala pe nani trop Muselu. Muselu siko abanda ozana comédie mo retardé. Abeti tango oya osutuka yango mo donc tango moment yo osutuka ye déjà longo yo tikalo seka na sima. Ok. Muselu azali na ba comédie abongo. Eza kumbango wana de loi kimaka ya Muselu. Oui, Muselu. Natala pe nani sutu Jani. Fai. Na donc ngala zai fanatique ya church. Church amando sekisanga fort. Siko ye moko vient à Dieu na chic shop. Azai soko tourner série biso to yesika. So Jani na Muselu ba pembeni aza l'aise. Ayeke nyonso ba oluke bimiri bima. Azota otala bato na trop moko yiba ibamba moko ndi na sangisa siko epesa ma vie okele. Ok. Mais surtout ma vie okele yagelo ezaki pe parmi basuye na ondo manomona SBP ne bandaki ils ont évolué bien peu ba benga pour prester kuna. On s'appelle boulot non ba ke na pas encore. Na vie normale. Mutu nyonso soko bandi na omono telemaka na ba ne belé faut changer musala. Ngala opesa ma sœur félicitations. Au bandi, au mati, c'est ça. Malgré na yebi ke bino bokoma bato na bato mais ngala za na muta mutu te. Nga vitalaka sans polémique, non na 9 te, non na 8 te mais 100. Malgré na yebi ke mutu bo akomani mutu abo, mutu bo akomani mutu abo. Mais nga za na muta mutu te. Sauf ka ke so mutu osa musani bien. Et qui est bien, il faut voir produire. Oui. Na boaka te barzi. Boaka. Pas bando bande ko yip sanga te ko pesa dédicace. Boaka. Ka ko zo yip sanga yip sa ba fan na. Boaka. Na boaka na suka to na. To na biso parce que na suka. Mais est-ce que bazar biso ba yo ka opena. Ka te na boaka na mabanga. Mon chena sali comédie avant. Ba aussi ça na ba comédie ba tena ba ta na mabanga. Ba boaka. Na zana 550 personnes, mais on boit 55, ça va jouer en est-ce que coca 50 ans? Tu n'as pas 50. 50, tu comme peut dire, yo mission lobaka. Yo lobana, on a dépend de Natana. Ouais, na Pessimbo Tebele, na Trésor Mbambi na Dallas. Trésor Mbambi na Dallas, Bambo Tebele, si Kozali, na Pessi. Son Excellence Ako Mangala de Dirblin, ya Maman Chantal Mangala. Na pesi mbote na parapolo ya mama Eli Mambo na France ya na ngai manager na ngai vie na ngai de tout le temps tous ces Bwens bambote belé Makengo Bwens 10 kilo koyo CBT Porta Njili Makengo Bwens na pesi bambote belé na pesi mbote belé na mon ami Yves Mo Colonel na Irlande na pesi mbote na Hippolyte Kitoko ya mama Laetitia Kitoko na pesi mbote na Ilo Pablo Ilo Sivi bambote belé malgré na mona okala na yo kwa opekala donc po compagnie na musika nga na banza ka yo na pesi mbote na bana batika leo. Non, il va pas tout. Bakoite ya 50. Non te. Abo sai singa pertify bolo bana ko. Na pesi mbote na kena Londres na pesi mbote na vie na ngai. Vie na ngai pile vie na ngai mobali ya Maida.
vie na ngai na pesi yo bambote ebele tala ku bakombo mosusu ekomokima vie ngadios na dede ngadios na Londres wana na pesi yo mbote Richard Ndinga riche ofere ya maida bambote ebele na pesi mbote na Kilian Ponzo Iliana Ponzo bamapasa na pesi bino bambote ebele na pesi mbote na vie na nga Iber Mulopo na France na pesi mbote na Richard Lukau na pesi yo bambote ebele na pesi mbote na barezi wana bato te pesa na bwakiro Mama Bisi Mondele. Mama Bisi Mondele. Mama présidente à Force Tranquille. Mama présidente à Force Tranquille na pesi yo mbote yo te mutu bwakaka Yo te mutu bwasa ya mutu aza bato nyonso na bona wana kota la polémique na pesi mbote Papa Paul Fikipo ngana na mona ete na pa benga ngati ya mama Nathalie Fikipo ndo taka ba benga na pesi bino bambote ebele na mona déjà na ba chaîne ebele aza sponsor na pesi yo mbote merci pour na soutien ndongo soutenir bandeko Papa Paul Fikipo ya mama Nathalie Fikipo voilà bambote ebele to continuer biso so mabanga biso ye mususu yo ebika mutu mwa bakambo ebele Yannick Chamba na pesi yo pe mbote Gilles Monaputu na pesi yo pe mbote Gilles Monaputu wana mabanga ba regi ya ngate nga ba 50 mais la boîte déjà 30 tikali 20 Voilà, merci beaucoup Yagelon ma vieux Kele. ezalaki na mwana mwasi moko azalaki ndumba bino moko boyebi bandumba mosala na bango soki bokompane bandumba te bachere soki bokompane bachere te mingando boyebi mosala basalaka me biso na Afrique soda po akanga yo bie fo intimide yo mwana mwasi wana akendaki mosala na ye akumi na butu mosala ebandi nango mpe akutani na patrouille ya basoda tala kaka soda ya Afrique soka intimide yo ta omona au comprendre te kakangi yo babandi kuintimide mwana mwasi wana tala kaka ndumba chiko ye musane eza butu soda pe butu ayibisi basoda nini yango bozo intimide nga makasi boyelukula na uti mboka musuna yo osalaki ndumba na mboka na bino soda moko azalaki wana tellement azalaki teti alobi nini ezolakisa ke yo oza congolais alobi ozoyoka lingala nazo alobi te baétranger mpe bayaka balobaka lingala bien mwana mwasi wana na kanda bandi asimbi koto Kasai oriental Kasai occidental wana azosimba tolo ne azolakisa ngo lokola de Kasai oriental Kasai occidental abaluki asimbi bapaupiere na ye mibale boyebi bapaupiere oyo tofanisaka na kiti alakisi Nord Kivu na Sud Kivu ya suka tia mpe na boye Bukavu dako tiko soda alobi nyonso olakisi okaboni yango de province awa Bukavu dako po ani alobi eza site touristique moto akotaka ndenge alingi abimi mpe ndenge alingi Merci. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de partager ce beau moment. En tout cas, le Zabakouk, Bozela Gelon m'a vu qu'il est dans SB. Bon, mon aïe, ça a vraiment plaisir. C'est quoi, on dit dans toute émission, on a autant de chaîne Moussouter. Net banane. Net Gelon m'a vu qu'il est. Mais Gelon m'a vu qu'il est TV, bah, il est ouais, à part ça, bah, fanatique, il y a m'a vu qu'il est Gelon. Ouais. Bozala décidé bientôt musala bino ezozonga oyo pe balingaka ngai balingi batalaka groupe chaque lundi à partir ya 21h pardon 30 na PES TV rediffusion ezali jeudi na 12h30 PES TV eza déjà na Canal Plus soko beti numéro 356 lundi na 21h30 na
jeudi na 12h30 au tala groupe La Puissance de Papa Mavioké. Ah d'accord. Oui. Donc on est dans le programme, il y a Papa Mavioké. Oui. En tout cas, c'était un réel plaisir. Il y a Ozanaï, le Zabakou Botala, Penza, Papa Mavioké, Boyambaïbo, Bobo Chamo Pepe. Parce que Pilou face aussi là. Donc on filme Masika Kalate, Mam Sazobo Kelabino. Et on a grand bien parce que Mavioké il y a donné sans polémique. Sans. Malgré qu'il y a un côté, c'est la moitié sans polémique. Nous en avons fouté 250 98 sans polémique. Voilà. Oui. Donc, beau Chamo Pepe comme d'habitude. Alors, merci beaucoup à Martinez Sal qui était derrière la caméra à la présentation de cette émission. C'est par ici que nous mettons un point final. Dans cette caméra, nous devons ah. Moi même pena morphologie mais yesko yelongi mukie. Eza quoi aza pe ka ndeko nanga. Ndeko no. Biso wa congolais. Te ndeko ngala oloba biologique. Ah nde ba komolwa. Mais boko kana imer. Na imer. OK. À regretter fort. Voilà. Crédit spécial à Osebaza aussi, il pas qui réalisateur na Simakuna, il pas réaliser biso accompagné de alors accompagné assistant réalisateur. Azo yekolande ko filmer. Azo lande ya nyoso. Ah OK. Même à lande de mabanga ta pesinga kana. Et coucou comme ça à Shekina Vumbiki Toko Pétail, Madame Rokia Kamara ya Papa Murphy. Merci en tout cas, Nabatno Sabaninganga et merci Nagaël Fundoumé, un gros bisou à toi. Coucou également à toutes les personnes qui m'aiment bien, Nabato Balinganga, moi je vous amour. Merci à Clavier de Dallas, Masteranga Marco, les designers. En tout cas, Bosé Belé, Vienanga Willy Moucheni, l'unique et le véritable code mondial. Merci également à Willy Claude Jaman à Londres. Il a choisi ma tata, l'ange céleste, coucou à toi. Et coucou également à Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi, Bruno Aruna et 19. En tout cas, vous êtes nombreux. Vienanga Willy Claude Jaman à Londres. Coucou également à toi. C'était là Guélon Mavioké. Fifi Bolili Minus. Yesu na bosani mabe. Fifi Bolili Minus. Bambo Tebele. Voilà. Merci en tout cas. On vous dit bye bye et portez-vous bien. Restez connectés et branchez sur Exemple Télévision. Abonnez-vous et likez massivement. Bye bye. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama Yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basalé bino mo bangé na restaurant basalé ba congolais ya diaspora. Ba congolais ya RDC Kinshasa, vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise, kobunga te kotatabana te, adresse c'est moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour na kolia bio, nazala besoin na lia ngando, nazala besoin na lia pondu, nazala besoin na lia madesu, nazala besoin na lia nyama zamba, ozala besoin lia mosaka, ozala besoin lia ndunda. Vous avez besoin de melelo kwa malili, vous avez besoin de billard, vous avez besoin de la match, et si ya calme ya kitoko. La Sédoise et Zawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto na ubunga. Limité 7e rue résidentielle au Tunikara avenue Venus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana.
plat nyonso oza yango besoin okolia. Et puis sauce bolognaise mpe ezali ye moko mama Wabila Sedoise la patronne ye moko na makusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant la Sedoise. Bozomona nga moko nde nazolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Donc je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zakanasima Kin Marché, Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde à restaurant la Sedoise, au Kobeta Billard, au Gomelelo comme à Lili, ambiance c'est à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, bah salon veille, Pinabiso Ezali. Olingi opema, on met la moi whisky, on met la moi champagne, on met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Sedoise. Bisous, ngana kerolia, na tonda pendana vim salibumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Namona kiaza aka lobi na yo tuno sa nini? O eza agence ya transfert. Ndina piembo nyoso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na bisi wa. Ja, 1 minute. O piso tumu na pata ya telefone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Kangamba yebo timulina mbongo ya mwasi. Yena manende ko yo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Vous avez la poto, vous avez besoin de perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et Zamafuta, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.